Faire Egola azakana esprit moko boye. Esprit au faire Egola azakana ya libéralisme. Ya ko tchaba musicien à l'aise ya ko fula bango. Ya mona musicien mo so longue pas faire face à la carrière. Mais tala mutu o apesi visibilité na Youtras. C'est pas Hervé. Parce que ton mec dans 2 semaines a comme ça 1 million de vues. Papa Teta. J'ai même bien aidé. Fallait poupa. Au lobby. Oyo tité. Ah t'es oh. Il y a d'abord à la gauche. Si on a une la droite. Ah il a fallu. Ah. Ah il a fallu j'ai bien bien. Mais on a j'ai bien bien à lobby là. Quand fait le milieu tant on a sali quartier latin. Tant on a sali quartier latin. Ma musicien presque quartier latin. Vision na bango za tuer. Na wenge 4x4. Parce que wenge 4x4 il y a une impression moi on s'arrête. Ba jeune. Bagola sont des responsables. Hein? Bagola sont des responsables. Alors les warriors, bagité. Hein? Bagité. Bato baza bagité. Banani baza? Ba warrior. Baza trop agité. Ba ko maîtriser les comme ça, les comme bimbe ba palpite. Et surtout ça les comme faire rigoler. Et les comme confier l'homme bazu vertige. Et les comme héritier watana bazu vertige. Pour ba palpite en nyonso. Yango moni bazo makambo ya artiste na bango kitati na bango basala bilo nyonso na alinga affaire souffrir bato poye moko lobeza orchestre ya accompagnement amona ke ba jeune ba boga tala ba vie ba rosa kanza balonga po ba simisa ba bilo moko bazo ba dog ba boga donc ne so leader ke pema na poto ngape na ke pema na poto na millionnaire. Ah, tu vas pas faire quoi papa? Toi tu vas pas gérer. Toi tu vas pas gérer millionnaire par rapport à nous. Millionnaire. Toi tu vas pas jet. Jet des arbres. Jet des arbres. Papa jet. 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 Est-ce qu'on va être que nous va jet sans. Et on a exact jet où tu as cap vers la rapport aux oies c'est tout. On se comprend. La zara na ngote. Et fana wapi? Et fana wapi? Oh, on a lukande ni ngana journaliste. Bakanga ne bakanga Charlie Prince. Bakanga ne bakanga Charlie Prince. Parce qu'un journaliste c'est ça investigation na ye. Ba faut bakanga ye. Parce que concurrence auto za lango zaka loyal. C'est comme de loyal et comme mabe. Donc comment que non na ndenge mo système mabe mais ça c'est une concurrence loyale. Là ça se compose dans ma musique parce que ceux qui were ensemble Betty par exemple Zénith de Paris. Qu'on fait le par exemple à Betty Zénith de Paris. Oh Betty Bercy on n'est pas à Betty Bercy. Mais au Hollande ça m'a porté là ce que l'objet que Wenye les a y a pas souvent Wenye trop. Tu es bien biso tout. Wenye tant ba kabwani nenge ke na. Sorti ba blessa Koffi Olomide. To bana Wenye ba chae mal à l'aise. Il faut to yeba sur quel plan. Sur le plan musical, il faut analyser bien, point par point. Parce que quand la colonisation va bande ko tout bayebi, ou une musique à 4x4 salama avant quartier latin. Oh bah tout. Mon atier, botelelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Congo température, et na mo pepe asika, ya tobina e Congo température, et na mo pepe asika, pepe asika, ya tobina e Congo température. Déjà boye de ce beaucoup fongolanga. Bozo bomo na déjà invité nanga émission pe le lobo ba non donc quand on a des chaînes partenaires auto travailler ensemble et ça na Chamael télévision STR TV na STR TV on peut hériter ibu la télévision surtout ba abonné tout ya Chamael na beti c'était bokende mo mbango na héritier ibu la officiel ba bi et loko na biso polo na wa teza ro kata na elekish kosima batu ya rodefa donc héritier ibu la mon ami mon ndeko mon frère bonjour. Ouais bonjour Vasco de Gama bonjour na bandeko tout ba rolanda biso na Chamael télévision balobi Vasco de Gama l'homme de Swentayibo donc muto yo ma misune kausama nango déjà Nasi Babel et moi Sinzambe je te salue là où tu es pourquoi pas na bandeko tout ba rolanda biso partout dans le monde entier là directement je vois mon vieux Adricha motomètre Bebasi Beba Chafouin au monde merci beaucoup à mon papa Chirotinois ni papa Bimango Ebele merci beaucoup à Simokei 9 2 7 8 grand rappeur professeur arabe Aleki Bagaz Fabulous bandeko Ebele bango tout parce que bandeko tout bakena na rumba batika rap donc atika la ye moko professeur Simokei donc bandeko ba consommer chanson njili
ne ba consommer ko sala bien ba ki na plateforme non sur téléchargement ba consommer chanson Njili et ko sala kitoko et puis ba tenir na chaîne ya Smoké aussi 9278 Smoké ba tenir ko s'abonner et ko sala bien ba tala pe ba œuvre au artiste au peto lobelaka Smoké ba œuvre nini o sala muta immortaliser vient na biso redi à Misi dès son vivant donc ça kitoko na lingba ndeko pe ba cheka et ko sala bien. Je dis merci beaucoup à la joie de Dieu, c'est pourquoi pas Belle Bride. Belle Bride. Belle Bride. Tout le monde bien, Naneli Tamboué. On va des pères. On va t'ammoler Belle Bride, Naneli Tamboué. On va sur la Tito. Patrick est pas mou. Patrick est pas mou. Donc, toujours. Donc, merci beaucoup aussi à Jessica Djenga London. Merci beaucoup à Maman Lanita. Merci beaucoup à Maman Fanta Fofana, représentante ya ba Golona ba gladiateur nyon sobo sali mokili na yo. Merci beaucoup naye, pourquoi pas na Maman Madi Wembo Beton. Merci. Merci beaucoup à coach Emmanuel Kalonji, tous ces Bumba Lisso il est motivateur. Président Bruno Lubika. Voilà, merci beaucoup. ceux qui n'ont pas YouTube, Kofi Olomide, par rapport à l'actualité, obligé de analyser bien par rapport à Kofi Olomide, moi les cambo à l'objet que nous bana wenge ba combattre moi trop donc abi que nous bana wenge ce tobito qui n'en plus loin donc ba blessé moi trop est-ce que ça vrai ou faux? Bon, ce tolobi que bana wenge ba blessé Kofi Olomide eza moi passe mais quand on blessé on fait landela on peut bien parce que na banalise belé na ko sala na ko lobaki sorti ba blessé Kofi Olomide to bana wenge ba tchae mal à l'aise. Il faut yeba sur quel plan. Sur le plan musical, il faut analyser bien, point par point. Parce que quand tu as la colonisation de tout bayebi, ou une musique à 4x4 salama avant quartier latin. Oh bah tout bayebi. Oh, tu t'es handicap. Oh mais moi je solo. Et ça parce que quartier latin oh ya kala. Tolo bate o Kofi Olomide daga accompagner ba débat ba vena biso ba personnel ba papa les a dit début à carrière les a dit début à carrière Kofi Olomide. Kofi Olomide tant à sali quartier latin tant à sali quartier latin ba musicien presque quartier latin vision na bango za tu na wenge 4x4 parce que wenge 4x4 ya une impression mo ya sakana te ba jeune mo ba bi ko lata ba jeune mo ba na mamaka inzo ya bien que tu yangolo banine donc pouvoir ta yangolo ezaka idéologie ya bana wenge ta banolo ba bon chic bon genre moi non musicien on ba voyou mais olinga moi na patron voilà olinga moi na patron lelo comme moi différent mais so tali wenge ndenge zalati ko tala te ba orchestre belé et bet ezalaka nango mais vision na bango ezalaka na wenge po bana wenge ba yakande na makambo et wana pe koloba bongo te po celui qui no ba papa wemba ba bayala ba makambo ba kinkester mais yo koloba pe wenge ya ki kozala moi trop na bizela ya bana wenge orchestre na bien ba orchestre tanya ba papa wemba ya ba kinkester yebisanga ba musicien ezalaka ke boke poto ba na car ba na ngwima ke ba musicien ba uti poto ba na aéroport ke batuma ba ebele ba ko yamba bango ya miss. On a l'époque, on va sixer Stino Moudi. On comprend par rapport à l'idéologie à Wenge à bon chic bon genre. Papa Zalarate. Wenge ba tricher ba tout na makambo na mama ba parler à bakar ba ni yebisanga Wenge ba tricher nan. OK c'est ni o Wenge tricher. Mais tant qu'on fait le midolo ba tino Wenge ba nyokola e. Ba salae na ko lobani ba les moi trop soit sur le plan musical parce que c'est le plan musical polémique et contaka c'est le plan musical concurrence ezalaka parce que concurrence auto zalango ezaka loyal c'est comme de loyal et comme mabe to comme que non na ndenge mo système mabe mais ça c'est une concurrence loyale là ça se compose dans ma musique parce que ceux qui were en son Betty par exemple Zénith de Paris. Kofi Olomide par exemple à Betty Zénith de Paris. Oh Betty Bercy on n'a pas à Betty Bercy. Mais Kolandi Samakota là sur le lobby que Wenge les a y a pas souvent Wenge trop.
tu es bien biso tout wenye tant ba kabwani ndenge kendati surtout Kofi Olomide a dit pour JB pour Werenson. Ah papa c'est là tokende Kofi Olomide a dit pour Werenson JB pensait pour Papa Wemba ba kendati bon pe Wemba Kofi Olomide ba ko bebana na Werenson oui bien non ba ko bebana par rapport à transfert à papa en fait voilà ba ko bebana tant ba bebani JB piana koto pe na papa ma bazaka na bango bien tin des survivants papa mana ko kufa ba kabona te Kofi Olomide a commis pour ba ko mina JB piana et ça qui une stratégie on a Kofi Olomide za le genre na biso au moko to tika na donc on a fier ya kozana mutuloko ya Kofi Olomide maintenant age ya Kofi Olomide le mo ba kwa ki to yoka ke dele oka lelo awa lobi awa ezalaka stratégie musicale au moins musique na biso ba musicien belé sera bandi carrière ba luka ba grand pour ba tchaba un peu coup de pouce on se comprend tant que solliciter grand moro boy a tchaba coup de pouce na cause biso to yebité biso on a mis évoluer bani tout et tout maintenant on a des missions évoluer changer caractère comme mission na yedai mais yedai officiellement la télévision parce que le bord est na gauche droite et batté so ba quoi na yaka par rapport na ndenga ba yeda rabatu et alors JB Piana a yeda musicien moko ya mboka Tete handicap papa, musicien moko te, teta, papa teta. J'ai même bien aidé Fali Poupa. Olobi? Oyo tite. Ah, te oh. Ah, il y a n'abandé à la gauche, si on a aidé la droite. Aidé Fali? Ah? Aidé Fali, j'ai bien piano. Mais on a j'ai bien piano lobé là. Aidé net. Mais aidé mo ga yebit. Na bala, na bilamba, ba nin tout et tout. Na début carrière. Na début carrière na. Oh. Boyo ka we bango. Na yebite. Papa. Yo na muto lo ngate, ngate. Bato baolanda biso bayebi tetandika papa bato baolanda biso to c'est valable ba facile eza bato ebele bazwa bampifo pa ya bamikolo babi mpo mona liboso fo mata na mikongo ya bamikolo mpo balakisa nzela mais soki ozaka na nsima mokolo omona nzela te toloba tolongwa mingimingi mpe na sujet oyo nayebi ke te ezangonga mais si question asuka par rapport ya Kofi Olomide est ce que Kofi Olomide par rapport ndenge alobi ke no wenge eleza ye na mwana na ye oyo lelo abimisa tokoloba wenge na mwana na ye mobutu ipups efayaki nde kutaloba ntango mosusu ipups motabwe aleza ye mais comment okoloba wenge po ya bota wenge te mais ya bota ne tant surtout o komona maloba ane za deux poids deux mesures te deux poids deux mesures c'est deux poids deux mesures Kofi Olomide pardon na kati te po to ebi ingratitude po mwana na ye alakisa envers papa na ye Kofi Olomide mais oyebi mama musique na biso moi ba guerre mususu guerre lezo réunir Kofi Olomide na mwana na ye eza guerre mo boye ngana mona ngoza no guerre mo ka normal ko lobi rien ne ka papa na ye mais oui yoka si mwana oyo ayebi ndaku ayibaka na ndaku soka yibi atie ba viva na ye après avoir kokene ba viva so mbongo esila osani azonga papa succès ya lora mpe pas ventilateur ekitaka on peut pas ventilateur ba ko débrancher prise mais tellement mpe pesaye makasi et salade ya sani eleme mo be bu to tikali ka na kombo ya pamba wana lingolo banini par rapport à ipups pona la ndio ngolo bi wana lingolo mais est-ce que ozotala te ota ces derniers temps te succès mutu ana succès na mintu ezaka mutu moko o batutu bayebi c'est fait rigoler bon on ko ça boyo yebite ipups ipups na bien ipups ça scène ipups asalini rigoler leke na succès na minute oh bon il dit fait rigoler na succès te na yebite wana yo nga eza ba question eza ba question mais succès nini to solo pembeti to komona to meta biloko papa to komona kino ya bimisi liste ya FIFA mais na bi liste ya FIFA comment on va bobeti ka deux concerts bozongi au Dubaï faut continuer tourner parce que bi wana tourner ko repé matériel alors calendrier ya lina foot ebimi so calendrier ya lina foot ebimi to landi sarat et type beti babiloko musoza ce sont des montages. Ce sont des montages, papa. Yozu calendrier na mobimba. Vous comprenez? Ozu bani, ozu ba caché na yo. Mais ba mission ne faut pas venir na changer. Parce que maintenant je te dis, maintenant bien, Aris Moussafi na habité. Ba reprogrammer par exemple 20 concerts. Na 20 concerts on va toucher 80% ba mbongo wana. So ko toucher ngo, ba mission ne faut pas venir na changer. Ba mission ne ba utika voyage so ba ye. Mission musu pa ba ndena pembo na beta na tunga pena ke Dubaï.
na repema pe na Dubaï. Ozo ko peut ka ben nous l'été. Ozo contrat ya 20 concerts. Ozo ngolo bani faut ba mona ba retomber na moi. Faut ba retomber ça la faut ba musicien papa. On sait très bien que les leaders ont de l'argent. Basimba mbongo. Na ba retomber na ngoto ko mona ka ba musicien ba ko vivre déjà. Ba ko vivre na nini? Bazo vivre. Na nini? Neti Gino Lia ki vivre bien. Ata mola makolo na. Ata mola makolo. Ata mola makolo. Azaka na jeep moi uta na pa na bango. Abanda ko tamo metilo ata mola makolo. Gino Lia. Boyo bona na mutuka. Na mutuka nini? Deya ça la ngo wapi? Sorti artiste na bino ye moko leader, il fait 90%. 10% yo sani. Ya za Deya. Deya wapi? Gino Lia. Ya wapi? Ya musique nini? On compare nini? C'est là papa na bia Deya azana nini? Na yoka na makauza na nzeme fautif. C'est la différence à Deya Gino Lia na Deya makauza. Tête handicap papa. La différence c'est non ça parce que moi je connais ba sur le côté de ma vie privée ma bé. Tout sur le plan musical. Tout sur la pembe. Ngana mona ba ko sala générique. Qui donne na mona ngote na mona ye moko artiste au coacher à le téléphone. Ba image ezali na internet. On se comprend. Ye moko zo coacher. Ce que tu donne ça. Ba Deya ba ti directeur artistique musu ba cha ngoka tira ba cha. Tira ba cha par rapport expérience ba talika za na ga Deya. Au ça l'arrangement la répétition bani tout et tout. Mais bah sur la PMB par rapport au lobby et le roman vraiment capital. Tout est roman attend ba utagi Bercy les solo et que bima qui kenote to kende tourner à $250 ba mission misubo ba tikala ba gelo busol ba mona keno bazala leser par rapport keno mbongo wana na caché biso ba tant so ba mériter $250 te lelo to kana kin oyebi pe ba musicien et belé ya Ipups Mobutu na bango na succès à leader na bango s'il faut les différencier pour air total la succès à Weranson ezaki tomber au mona Bill Clinton ba rouler na carabien au mona papa veut faire rigola au mona JDT Moulopo au mona que non succès à Weranson et ça peut profitable et pas bateau bazalon au mona succès à Kofi Olomide ezaki profitable et pas Ipups ezaki profitable et pas ba soleil wanga mais lelo to analyser to apé banque té photo té handicap papa lelo Ipups Mobutu azana succès to boyité mais succès wana pourquoi ba musicien ne ba profitara na ngote na loba yango na ba différentes émissions na loba yango na soba na ba génération no so fo bazong c'est la artiste na bango ascenseur parce que bango pe bazong c'est la bango ba ascenseur ozo comprendre yango moni faire rigola azaka na esprit moko boye esprit au faire rigola azaka na ya libéralisme ya ko tcha ba musicien à l'aise ya ko fula bango ya mona musicien mo so alongwe pas faire face à la carrière. Merci na osenga élément mo bobo balancer lenge bon tozonga to mon élément mo boya Shikito o ko mona ngeno mo kombo e ko sala bien papa Hervé félicitations ko mona ngeno o créa batu créa ba Nicodème ba Shikito o ko mona ngeno ba Baris Matadien o ko mona ngeno mo kombo ezali o senti ministère za na succès idéologie ya wenye musique maison mère mais idéologie to ko lela Kofi Olomide a fula batu mais pourquoi les autres côté tandika na ko vanda wana total élément ya gelo busol na studio na Shikito il est pas dans la studio pour préparer beaucoup dans la studio tout monde gelo busol li solo ya $20 li solo ya $20 et puis li solo $20 oyo busol il paraît que ça so mona tata mo site olobi aza so mona tata mo site ya banani ya ba Ipups nani ya ba Ipups na ya ba Ipups gelo busol Mister allo. Mais si quoi, alors qui m'a donné na poto. Pour na nini, pour na li solo, et bazora combien $20. Au moins on ba musicien ba ra roloba. Biso to mona bango lo rolo ba kosaka. To mona lo ba loba ya solo te. Mais so to landi sami totali. Buso li wana na studio parce que on a créé. Yé mo vina, a créé mo chemin na. On se comprend. Au moins quand tika la ba mission na poto nde ba tika la, eza lo ra de compte final. Déjà de compte final. Na raisonner de manika lobi ke na ya longo la to poste pour ya lo ra de compte final. Mais de compte final na a profiter na yango longo ndeni. Parce que à ça la pa loba maloba likolo ya makambo wana. D'ailleurs le roi de compte final na tikali. Au moins Shikito. Il fait la fierté de faire rigola. Tout ça là na concert ya millionnaire club. Papa Hervé. Voilà, à Matisse na podium. Bambi na bien, ba mususu. Ya na loba ke ba musicien mususu ba sala hypocrisie puis ba musicien mususu ba linga ko fula bana ba. Est-ce que quand ça ko ya concert
ya Mobutu amata te na akomata te Bercy kutu na podium na ye Bercy mona na podium na loba bobetele maboko eza yango wana to analyser na to be bobetele maboko aboko tanga komona donc akana posa ko fula te alinga affaire souffrir batu poye moko lobeza orchestre ya accompagnement amona ke ba jeune ba boga tala ba vie ba rosa kanza balonga pone ba sibisa ba biloko moko be bazo ba dot ba boga donc ne so leader ke pe mana poto ngape na ke pe mana poto mo concurrence so leader ay na tête moko ya sika ngape na lata basket ya sika siko nyoso na no beta leader mutema nani ebetsa leader mutema ezo betsa leader mutema ebetsa ipupsi mutema tango ebetsa ipupsi mutema ipupsi mutema tango eko betsa mutema bongo papa alingo fa na orchestre na alinga te to vivre songa na je pema je pour le ba représenter na te mabana est-ce que c'est vrai na sola ina ba musicien o ba tikala baloba ke non na orchestre na bango ba jalousaka bango même na ba jean ba basket est-ce que mutambongo millionnaire a jalouser na millionnaire ah tika ba fantir ko papa to tika ba G to tika ba G millionnaire par rapport à nini azaka millionnaire to tika na ba jet papa jet zela non est-ce que oka teke no ba jet essence te wana eza jet utaka Cap Vert ya rapona ko zoyer c'est tout. Ozo comprendre. Azalaka na ngote efanda wapi? Efanda wapi? Wala fo lukande. Oh, on a lukande ni ngana journaliste bakanga ngane bakanga Charlie Prince. Bakanga ngane bakanga Charlie Prince. Parce qu'un journaliste c'est ça investigation na ye. Ba fo bakanga ye. Ozo comprendre. Omoni pour mezanine. So obeti na internet Google. Obeti par exemple les artistes millionnaires et Afrique. Oh, Afrique centrale. Au monde a msazate. Azate parce que dans mutu ba benga millionnaire mona Kinshasa poto mona ba nini to mona bilembo sisa mona mboka na biso na bandu ba ba sisa bidimbu ya ozo pa foko tika bilembo to silisa to foko papa ko katanga ite sana loba lelo nde faire gola papa Hervé to ebi ba kombo ya ba musicien o abimisale eloko nini sala ka Mobutu ipubs lelo ba musicien baza inaperçu s'il faut le dire vrai ezara stratégie na yemoko to eza manque ya savoir ya ba musicien dès le début déjà dès entrée déjà artiste tellement zaki appuyé na bana quartier la tête nyonso ba tchaka pour na premier album na ye tanga ko sala orchestre d'accompagnement a sala yango pona ko tima mama muso ba dossier judiciaire ozo comprendre yanga kenanga na orchestre d'accompagnement et puis yanga ko tsala lettre mise en disponibilité pour bambouye te pona contrat zala na quartier la tête ko fiolo mide na motema mola nenga chama mandoki na se mais so tanga sali album précédent o landi a sali recrutement a benyango orchestre d'accompagnement na orchestre d'accompagnement ana te ko fula mutute yango monte mana début ezala de abongo yango ba misana petit lelo ba yeba na raté tellement na début ezala ka bongo yango ba musicien na ti lelo ba yeba na raté na début tellement ça orchestre d'accompagnement yango wana ba musicien ne mo ba yeba na ba yebani te tangelanga tanga cité oza journaliste na kotanga na gelo buso na yebieka po depuis nga longa timi nana beta le téléphone na kotanga na tanga ya liboso mutayebani lekaka TV nani komone nani ambasi ayebani vocal nini kangisa si vocal nini ozongi sima lobati oh papa il y a des chanteurs et des danseurs et puis na ba chanteur ya douche on va forcer ko yemba netina mais muto tangi na kombo nga zana muto tangi kombo nani na bosani kombo na ngana otanga ba kombo ba tuté na te pona sa yekutu asenga merci pona ko lega na ba TV ne ba récupérer po aya na idéologie amona mate orchestre oyo ba chanteur baza ba misala raté fongana na misala chaque samedi na loba na ndimi na ndeni na loba asenga merci obo ba yebi na koyemba te na ba senga merci na TV nanga ba ndeko leka na ba chaîne bon monte muninga ne ba nota mone bili setakima amona pasi bona orchestre ona merci to close na sujet au Barbie
YouTube eza elengi YouTube ezokoma elengi tokomona lelo ke non tobeta na lisolo ya pyromane toroleka boye jamais sans que tosolola pembe par rapport ya pyromane évolution ya pyromane okomona ekokende bien mpo na neti lelo tokosala émission ngana pyromane ekokende 900 000 vies par rapport à Utras ezalaka booster te ezalaka na tricherie te bato bakoloba ke non eza ba vie ya mokie mais soki donc par rapport à ndeke non na tuna question nga mona mi pesa ba réponse par rapport à Utras na ba vie oyo pyromane ezana est-ce qu'ils ont mérité ba vie wana et mérité ba vie wana makasi. Moi je dirais merci à Papa Hervé Ferrégol et puis je dirais aussi merci à tous les Gaulois et gladiateurs parce que ba resala musala bien papa kota na Utras tala ba tibinyo sur na Utras et beta ba une année ba un mois au monde ba 554 cas au monde a 20 cas au monde a 30 cas muso au monde a 10 cas mais tala mutu a pesi visibilité na Utras c'est Papa Hervé parce que dans 2 semaines on ça 1 million de vues malgré l'artiste Ferrégol là a beta kana musique a ba vite mais pendant qu'on la tisa batu que Ferrégol a koya malembe kuna ba boostaka te soka za te moni ni pyromane ça za ki na chaîne à Papa Hervé mais d'ailleurs que c'est 1 million de vues attends on fait ngeza attends on jour moko kaka ay nga ko ksana na 2 jours kaka po biso za na biso molo to po bango ba ko beta ngote bango ba ka nango malembe po bango ba na ba 2 millions d'abonnés na 2 millions d'abonnés ba na nzembo ba cheona comparer nzembo na pyromane. S'il faut comparer savon santé na savon santé na pyromane on compare. Mais pyromane eza félicité moni on a ba page te ba page ne so kota na page jaune congolaise kota na page jaune kota na mbote au moins te ba comparer santé ba comparer na pyromane par rapport na Utras qui a 220K abonnés avec un artiste qui a 2 millions d'abonnés. Mais Nzembo, robeta 1 million de vues. Tout le monde a Diamond, autobimisa type mo awa. Ache bactère nigérien, bactère tanzanien, sanisi bango. Si buana kaka na espace à 2 jours, a beti 1 million de vues. L'espace il y a 1 jour, a beti 1 million de vues. On a combien d'abonnés? On a 2 millions sur quelque chose si je ne me trompe pas. Et nani je dis Diamond qui Flavou. Ah Flavou. Ozomona. Mais azana 2 millions, so ba 2 millions monsieur eza ya ba boostage. Ezalaka wana ko sale kato mona rango. Mais en soi na esaleli, eza différent. Ba warriors ils sont là seulement pour faire des polémiques. Bango mitema na bango za toujours mabelu kundu. Yango moni mamba ko sale ko simbate. Mais tala ba golo mamba ko sale. Différence ni ko sa ba warriors na ba golo. Ba golo sont des responsables. Hein? Ba golo sont des responsables. Alors les warriors ba jité. Hein? Bagité, bato baza bagité. Banani baza? Ba warrior. Baza trop agité. Ba ko maîtriser les comme ça, les comme bimbo ba palpite. Et surtout ça les comme Ferrégol. Et les comme confier l'homide, bazu vertige. Et les comme héritier watana ba bazu vertige. Po ba palpite nyonso. Yango moni bazo makambo ya artiste na bango kitati na bango. Basala bilo nyonso na fantasy. Tambo beta musique à fantasy. Non, mais ça, il y a une fantaisie. Yeah, merci, tout est bien qui finit bien. Donc, on a dit que tu aussi ça. Mais pour te clôturer l'émission, on a vu ça en beauté, tu as les quartiers par rapport à l'actualité, il y a ma voice. Ma voice, il dit par rapport à le Scrum. Des gammes. Des gammes. Tu parles auto sur la PMB. Tu sur la PMB. Non, bien, tu sur le Zela, papa. Ma voix, il sonne, Zela, tu as Yoka. Ma voix, il sonne. Et ça va bien remonter au Tiko. Zela, papa. Bakati, ma place, oh, c'est le Robin Maroma bien. Bakati. Yo, mon Maramon, Bodouga, Robin, TV, c'est normal. So, il y a une peine à route à robot, on va pas nier. Il y aura un cacol. Alors, on peut non, le roi de la forêt est à la zénith, on est au monde à guerre à rapide. On t'a dit, les bisous, c'est alors, les bisous, c'est à côté, bisous, c'est à les bisous, c'est. Posa à mailler, les bois, bata mailler, les bois, bata posa, les bandas, bolo, bamakam, le guabo, pour être makamboté. On a son accéléré, mon comme qui est l'émission. Il y a le bateau qui est sur la lobby pour moi, c'est que ça pour. Mais non. C'est ça pour monter tout le bien parce que pas nature les rois de la forêt faut pas se mal les rois de la forêt voilà quand là le roi de la forêt
Comme ça, on fait comme le ennemi à l'école de la forêt. Depuis quand? Depuis quand? Bien le bois bat depuis une émission de bateau au bas qui n'a pas eu l'émission c'est wana. Au bon moment qui bon va pire péter à l'école de la forêt. Non, faux. Bonjour balelo mama Sankara. Sankara yo le bela à l'école de la forêt. Pourquoi mi pesa trop? Kota camarade na. Osiko. Au fond la problème sous comme ça car mutu mobo. Et yo za na l'école de la forêt. C'est pas normal pour pas m'amener pour Zoloba. Merci Barochela Bisso. Par rapport à Neto Kiyama, chef à Wengi, dans la chef à Sankara, va dire Naïbo, s'il faut analyser, on a regret de Ezanine. Va dire il y a Papi Kakol, c'est tout un regret parce que comme on emportiné Papi Kakol. Qu'on emportiné dans quel sens? Compte tenu que Papi Kakol a retenu mon dynastie, Papi Kakol a rebêté généré du Bill, ça crée des problèmes. Parce que les fans de Wenge Moussous, au bazar na groupe wana, bazo ko emportiner Papi Kakol ko lobana Papi Kakol ki yo zo repesa biso leçon morale par rapport au bi ke bana nyonso ya wera bana makolo ya wera. Mais bino bokendaki Guinée. Faire azala kiwana, bofana même hôtel, faire appeler ça ta wera motete. Mais pourquoi batu balinga mamno ces alarara? Ba mona on kana image. Papi Kakol regrette ça pour nini? A beta ne musique. Ba vie privée to ba maramousia ba maramouté royaka na la télévision. Parce que oh Papi Kakol a koloba c'est sa vie. Mais to bino boko mema mutake ça la cop na ye. Cop pané repese mbongo. Mais si vous avez dit que vous pour nini yo zaiti na faire après ça wera mbotete moto faire après ça wera depuis via wera banda si lelo so faire après si wera mbotete olongola wera nani et si sa personnalité wera ba rotina Papi Kakol yebisa faire alongola nzembo ya vierge alongola fille est-ce que ça a un sens bon ba habiter que musique tant ba no ba yo mutungu ba yo ba otindo eba ni eba polémique oh okangami malobe ya mboka amwa sikoyo lisolo abaki ya Mercedes kanga monoko eza ba polémique ba no salama stratégiquement mais ba bali ba polémique mutana na télévision a craché sur weba to a craché sur Ferré to a craché sur Papi Kakol. Est-ce que c'est vrai que Sankara de Kunta Tilelo vraiment à Salara na Wenge musique à maison mère? Moi je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que via ba délire oyo parce que ya lobby c'est qu'on a camarade na masana ba kola na. Vous comprenez? On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Parce que na Papi ya Sankara na ba dire comment ko loba na émission est-ce que wera mta tolérer? Wera mta pese espace. Faut te yebate parce que des gammes. Ouais, ils ont vraiment important. Wera mta pese espace. Pour ça la makamoko ça tout le monde ba compagnie de connaître va ça la place moko. Ba piroger ba papier les points. Ils sont venus à la télé pour démolir Sankara. Pendant que bimisa mabe ya Sankara à la télévision. Na ba mabe o ba bi o Sankara de kuta salaki. Vous êtes en pleine préparation il y a Zénith de Paris. Oh sa préparation mais on s'est lancé na ba guerre pour na attaquer dynastie. Soit Sankara Zaini ba pese penze mon dynastie. Bah on dit soit Sankara Zaini. Soit Sankara Zaini ba pese penze mon dynastie. Pour Hassan. Kasi ba yembela mutu pas 20 000 balles. Il y a 20 000 euros. Il y a trop comment on a 20 000 salines. Bah ça biso déjà. Tout solo là, il y a 20 000 salines. Comment on a souka par rapport siko ya ba voice ya Celo Scram. Otoyoki. Mais au moment mutu on a benga papa avec Musenzi. Yemo pas na Musenzi. Siko comment batu bakati kaka et place mutu na loba kaka ndeti fait entourage et bon marae yora se rejoindre yeba maro azama Musenzi. Vous comprenez? Bâtir à bongo devant Celo Scram. Mais nabi sikoyo ils ont comme Moussabat après conversation wana. Kaba bimisa ba dire à Celo après Musenzi. Celo aloba une réplique à Celo zakini. Ba bimisa ngo. Ba bimisa omone bandeko ba ko fana ba plateau monika ken piana ba fandi bango belé pona ko taquer Celo Scram. Papa
omoni er moko fe biso ne pe ça ba mission na biso valer normalement omoni débordé tant abimi azo tata artiste Fally Ipupa débordé on appelle ça mbote on peut se mbote na longoli ekutu chapeau ozo comprendre tant a ko taté bon ba eba ni ba no taté débordé o faut chanter bobe mais apu tout monde na za matama za libumulo kola jomo sala banalize ozo comprendre azali mbumu na matama lokwa jomo sala banalize jo sala banalize sikoyo aputu wana afinga fere na ndenga mukete ana télévision pour na concert à faire ça annulé pour faire à teki ba billet on se comprend mais sikoyo tant de Bordeaux il fallait que tu ba fanda ba sala banalize ko tater de Bordeaux mais baba on sait la c'est le scam analyse il faut analyser avec des audios ba audio il faut analyser on tient na souka. Pourquoi on va 4 places? Parce que confiance c'est Zaï Moulay. Papa, chaque moutou a un défaut. Il y a besoin de défaut. Est-ce qu'il y a une préparation pour déstabiliser? C'est toute une préparation. Pourquoi ma voix sonne bimi? Zato Chen. Ba audio ne ko bima. Sortie médiatique héritier Watanabe tant va faire l'émission na Yvette Kalombo. Héritier Watanabe a lobby bolamu ya seleo. Merci. Parce que bato va contribuer à la carrière na ye. Bato tout ba bien que non héritier a fandaka pep nandaka sele. On se comprend héritier a dire lobango par rapport à émission na monnaie bando que na Yvette Kalom par rapport à bande héritier on ne peut sa explication na ye valable. On se comprend. Mais tant héritier a animi sele scrum. Bou après quelques jours sele scrum na Milton na studio Ndiaye. Ba vidéo bimé tamboli et puis ba tu vertige ba audio sani et bimi parce que ba bandima dit que Bill na selo ba osana studio ba no mona kaka o ezande ba pesa kombo union sacré o union sacré ke na ka bongo ti et lo malongo e kozala te yango moni te ba bimi sa blo pour ko déstabiliser au moins temps ba audio bimi directement ko lobani union sacré sani et panzani tala ki mutema mabe ya congolais. On se comprend. Et ça, on a photo fan sur toute une table. Tout solo la yango, mais tout ça la ngote. Na biso do yaka na ba facilité. Oh ya leti oyo. Oh ya za danger. Oyo ne super. Mais qui supériorité yango jusque là, to ko mona ngote. To ko mona artiste moko te. Oh ko ça la valeur na biso avec beta na Tunisie. Moi j'ai dit ça tout. Na tous les émissions. Faire école à bête en Maroc. Non, non, le bélo au monde avec. Faire école à bête en Maroc, à bête en Russie. Oui, ça va payer rare. Va payer rare, on va misser belle bagage à bête à terre. Mais si on fait école à bête en Maroc, à bête en Russie. Mais par contre, on va faire un programme, il y a un concert, on va place, on peut faire école à l'éka. Papa, au moins la réalité c'est le terrain. Faut te palper. Bah misser la biso bâti à quoi la biso bâti jalelo à la télé. Trop de qui jalelo, ça tue notre musique. Yango mona de culture na biso il fallait avancer mais un mot mati un mot to kiti un mot ba mise ba komi soudé un mot ba kiti tala histoire ya Maïcha Part tekenda etenda be place au confiolo mida mema a yana présenter nani Ipupa ah ça a yana présenter Ipupa na la samba bon c'est rana c'est le scam là t'as déjà fashion papa na loba yango na be mission c'est le scam là t'as déjà fashion ala ta ba sen kale saison monana. So, il y a une photo. Il y a une photo. Il y a une photo. C'est le Bakanga, c'est le Ipupa. Nana Nisusu. Bakanga le roi toi. Au moins, c'est donc une photo. C'est donc chez Moutouana Boy. C'est Moutouana Zanen. Aza danger. Leader. Nazara na photo nango. Barotine de la bisongo. C'est le Alata. C'est le Jamaïca. Batia photo vert. Rouge, orange. Il y a Toboka. Biso tout au latin, on paye un mot. Oui, guerre, c'est le scrum, confiant le ministre à la type basket, flamposite. C'est le aller. Mais c'est le scrum, pardon. C'est la biso fait droit d'auteur, il y a fashion. Le long fashion est comment il y a moutou. Pardon. Fashion moutou a monopoliser le roi yango comme na ye. Le scrum, c'est un peu droit d'auteur pour là ba pantalon kala so ko mona les aji pour na c'est le scrum tout le bagage solo. Na bien. Yé babilo on sa copie. Ah. Babilo auto copie. Na ba langage a copie. Kitoko makasi. Biso te tokos. Likolo token na bango likolo. Ah. Papa Chéra, ce n'est pas pareil.
Bambaye. On comprend. Merci, tout est bien qui finit bien. C'est votre Vasco de Gama. Chibango Mister Soin Taïbo, na émission émission Bino Toubo Gotalango, na héritier Iboula officiel TV dans la PC Bino Tumbote. C'est votre Vasco de Gama. Vous s'abonnez massivement na héritier Iboula officiel donc bah chaîne na biso oyo et ko sala ranga bien na otiko mona émission mo to ko tsaki na héritier Iboula to mona imanye no ekei bien donc bah nazo senga vraiment soutien na bino na chaîne pardon nazo senga na tanga ba Patrick Pamou ma joli kwete la joie dia qui joli a abonné na yebi à s'abonner ko partager les sous ba lien la joie dia qui c'est pas Zalaka la joie dia qui c'est vraiment Patrick Pamou Patrick Pamou na monete est-ce que jenga London boss Mvoma mystique boss Mvoma à moi boss Mvoma na pesi yo mote tout est bien qui finit bien liloba ya suka et Rosalani pour la journée liloba suka ezate pas c'est au coup finalité c'est pour la journée pour la journée lelo na senga merci na Kolonzambe pour sali kenga noto ban émission qui to peto sisa na kimia en tout cas bandeko tout ba tenema na héritier Iboula officiel TV ba kende ko s'abonner et ko sala bien essayer ba golois na ba gladiateur na ba moura bonne musique na lancer un défi si tu comme à fin du mois octobre le to le 16 donc tu seras encore dans 15 jours donc bandeko fona ko ça 1000 abonnés soué na pas to zebele on a chama ele peto ko linga e ko ça 4000 donc voilà yo ko to zana bien te biso tout ko bunda bon to ko bunda c'est bon essayer ba golois ba comme sanga mana 1 million d'abonnés et rozala bien parce que dans la biloko musu ya papa fait photo tchango librement ba biloko musu fait kotaka wana oto ko sala makamba bien fait kotaka wana poto sala promotion toujours artiste na biso et kene biso na senga na ba golois na ba gladiateur nyonso en tout cas ba s'abonner quand ndenge papa Audace Milano na maman Afi Milano ba salaki ba s'abonner ba tinelinga capture ba s'abonner ba tinelinga capture pe bala sanga tena to s'abonner mais na tinela bango lienté on va pas ba s'abonner en tout cas merci beaucoup na Esther Mavakalos ya biso moko en tout cas mwana bata papa Gérard motema ya maman Joséphine couple Mavakala Mobimba merci beaucoup aussi à mon vieux Adressa Motomaître Bebazi Beba Tchafouin au Monengo merci beaucoup à l'assistance de Aris Moussafir pourquoi pas na Mouzena Sima caméra héritier il est pour donc merci beaucoup na yoda au Monanga donc nyogola biso toujours mais ça va à mon niveau mon Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo